babenga pa mama ya bitu moi Charlotte ya bitu donc héritier à l'orchestre maman nam ta benga biso benga ba tout coup na découvrir ka mikolo menga na lo ba de ma part benga nga OK c'est ça par exemple lundi na benga lundi na zo ki tenter na yo ya mardi likambo na yo na ibaka te na banga kai loko nini ipote na yebisa yo okomisanga papier ngobe soki na moni yo nzoto nangelenga ka veti bilelo na kokanga motema na yebisa yo motema monga moponi yo to na koto ke sa présent du nombre foot baolo bananga na batu ya orchestre ona yo kuta na batali banda baolo ba yo ko soka du nombre ya kenda puta sundola ba musicien da sabi so azana bino azana no so akepo to sundola orchestre orchestre panzani tim ko la zonga alors jour azo que les paroles ané ya qui sont devant tout ça la réunion parole ané ya kinga na matoi alors maintenant yo sala keti albert ou menate mais banda akenda Jésus revient bientôt yesu tatika ta bible to tanga ata makomine ya rozele ko lobake nazoya omoni loko ipesa sini boy maladie boy goya bana ba hôtel na bakolo tanga suke ko maboy bana ba koloba langue mais à présent Dieu n'omba fata sini mois ezali tel que Dieu n'omba fosoka bimili bana mboka ngamona yeba ngo tona ke premier voyage na ngai ya Angola na yeba ngo na va na chambre na hôtel ba yo la msato ke sa carnaval au Bouddha na de volango masiko bana Bouddha na kati na da mission ko ni na lobe na kati na Bouddha ngabi ba carnaval isu carnaval pour na Dieu n'omba na ngola na biso na nzela. Plusieurs projets de développement sont à l'actif du député national élu de la ville de Bukavu, Didier Okito Lutundula, pour cette année 2020. Proche de ses électeurs, le vice-ministre de l'économie nationale a porté sa contribution dans plusieurs domaines de la vie. Dans le domaine de la santé, alors que le monde fait face à la pandémie à Covid-19, Didier Okito, à travers la fondation DOL, a procédé à la distribution de 15 000 cache-nez aux habitants de la ville de Bukavu pour leur permettre de se protéger contre le coronavirus. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue. Nous savons que vous êtes nombreux à nous suivre, à rester fidèles à Congo Mokili Télévision. Comme d'habitude, nous sommes toujours en train de vous servir, aller sur terrain pour vous acquérir des informations, pour vous faire plaisir. Aujourd'hui, j'ai mon invité, un visage que certains connaissent et d'autres non. Lui, c'est Hervé Borsalino, à qui j'ai dit bonjour Hervé. Bonjour, Luzolo. Oui, ça va tout douce, Dieu fait grâce. Et c'est mon moment là. C'est mon moment là, plus que yo. Parce que bon gars, ils ont la boue, donc tout solo là. Donc dès que c'est pour mon moment là, on a peine à se payer na moni. Un ancien de l'orchestre de Djuna Mumbafu. Et au Lobaki Moko, tu travaillais dans l'ombre avec Héritier Watanabe. Expression on a dans l'ombre, non, tu le lolo comme nous opposons à Pédana, na côté on Pédana Mozindo. Tant on travaille qui dans l'ombre, na Héritier Watanabe. Nande, expliquez. Bon, à l'ombre ça dure. On a travaillé au monde à Athéna, mis sur un bateau. Donc, tant que tu on a travaillé à l'ombre, tu es déjà avant, tu peux travailler, tu as et on a bien à l'ombre. Parce que si on a bien dans le baquet, tu travailles en Gaïnaïe, tu travailles en Gaïnaïe, on a bien été, on a mon arrêté. Et on a le bango travail en Gaïnaïe, tu travailles dans l'ombre. Tu travailles dans boss live, tu as tempéré à l'ombre. Donc c'est ça, on a bien à l'ombre. Aventure wana et maintenant puisque j'espère que pendant cette période on n'est pas du Nambafu, non? Oui. Et aventure wana et au banda
Hervé Borsalino, moi na Ngiri, Nayoko Beta, na travaillé na grand frère Héritier Watanabe. Tu travaillé dans l'orchestre, il y a grand frère Héritier Watanabe, ça qui tout bouge. Mais le rôle de l'orchestre, on est Salamaki, na partiel héritier, Oyo a Sombaki, na Bandal à l'époque, Bandal bara orchestre héritier. On a allé dans la maison mère. Bandal bara orchestre héritier, orchestre héritier. Et qu'il y a des petits sango, voire même na niveau, il y a la famba, pas 20 tonnes de la forêt. Et alors, tout ça, tout le monde, Oyo, ceux qui tozoa ba mabanga, te me ba moi ba mabanga, tozoa ngo pokaka orchestre héritier. Mais orchestre vision, le retour on travailler na grand frère naie. Mabanga wana dédicace c'est tout les banga. Mabanga mais ko bamba vraiment parce que lelo moni musique yango lelo bon, musique a changé ba mouvement parce que kala soki zalagi yo luzola et luzolo disons au travaillaka. Na orchestre ya mutu moko boyeke au répétera à côté. Ba fanatique on a bazagi ma bazagi na bolingo mingi ya ba orchestre na bango. D'abord yo lukabino ba yeba. D'abord ça na o bango balingi. Ah yo ba ba gisko pona bongo ke non et bando sala moi trop. Donc ndeko ko sala ke to ko yeba na ye par là neto yeba na ye donc na loba. To yeba na ye bongo na ye sous ko travailler pe na jona mumbafu mais ezaki na orchestre héritier. Ezaki na orchestre ka normal, il y a grand frère to travailler. Mais na to ko sala nga poto kuta na ye boye. To ko sala nze momo na grand frère na ye. Pongo Pontiac. Donc ça là nze mo boye héritier ba uta poto ton bayo ya akenda ko yogi saye. Maintenant tant yogi sakaye en tout cas voix oyo intéressant qui héritier Watanabe. Na savoir faire na yai voix nanga. OK. Et alors nga na yeba nanga te na équipe répétition le lendemain nango. Na yo ya répétition ngolobi na moi ya biso wana na baluba. Na ki déjà boy sanga geno te e bane déjà geno lelo boyo tala yo non yo talanga au boss live ngana zengo ndeti di solo comme aventure mais na ibaki te cause no ezaki par rapport ya bongo nde osala ke ayaki nazo kota veni batin suba otala talanga na elongi to na koti bon loko ngana ibaki ye ibe ngaite ngana pesa déjà mbote d'avance donc na répétition na koti bongo de bavandaki na pesa mbote bonjour et tant na vandi di banda est-ce que tu répètes ka ya zena tanda na oki voix na yabi wai mutongo onga na ozela po na mona etokuta na ye po ibenga tenga na yebagi babi o auti déjà imta pesa ki ombote moto na tembe boss la va bimi ndayo talanga amoni ngai ayambinga atwa raison ya mbele nga na yebagi te ayambinga to vandi après que quelqu'un après bi na yo ka mingi yo abi na rabona yo ka mingi yo to bandi pe répétition na yembi ndeka na yembaka et er moi bengi nga binanga elo ke pousser nga na ya vers yo na ogenze mo bosalaki o yembaki en tout cas ndo yembaki donc na sentaki bien et on est nga na mona yo et to yemba ni répétition wana première fois ne balobaki orchestre héritier aza pas wer ensemble mais aye andimi asinia kama to répéter mana ye to yembine ba caméra ko te bimaka na ba téléphone ba filmer ta mapanga banda ndezala voir même maman ya bitu Charlotte ya bitu maman na biso. Alors, on a héritier, comment pas rentrer. Mais tellement il y a des gens dans le sentiment, tout ça là, tout ça là, tout répété, mais mieux chose qui c'était à l'ombre. Bon, quand Zalana y était peut-être que le bakena à l'ombre, on a toujours un ombrage, il y a travaillé à l'ombre, et au salake, babenganga pa maman yabitu, moi Charlotte yabitu, donc héritier à l'orchestre. Maman nam tabenga biso abenga batu tout coup na découvrir ka mikolo menga na lo ba de ma part abenga nga OK c'est ça par exemple lundi na benga lundi na zo ki tenter na yo ya mardi na koma wana ezaka ba 8h hein ba 8h 10h déjà ndako na koma wana ba 12h et puis journée on a ba journée on a dama biscuit sans fond parce que pia ka osarana te ntapela nga biscuit on ezaka costa basse il peut on répéter ne kaka ne bando ba orchestre héritier azali ona poto imta sombela ngango et puis no yeba na mela mai na lopanga ba voisin na entrée à centre supérieur na lopango ya mokonzi moka ya mboko kaka bon soldat to lo bakaka na kota na mela mai pe ya kozwa ko pote ya maboko mibale
émission de la moi vérité on a la vérité on a qui la vérité qu'on a mis là on a lié mal biscuit à 100 francs na mis là maya maboko na kenda na zaki ndé na pourcent ya musala nanga azaki na besoin changement de vie dans la talaki wana te ton a koti boss live a romonanga afinanga alisu na koti na leki répétio bandara de na koti bonde ko bandara donc comment on a 10h 11h répétio bandara ba 11h ti te comme ba 21h ndé donc ba 20h ba disons tout que ba 22h ba yo le ba non ba ta tester ba kota mais il lui dérangeait bateau comment ngai de na zalaka de na mokonzi comment na yemba déjà na mokonzi comment balobaka déjà que orchestre ezala orchestre héritier malgré zaki héritier tenait vision na bango na grand frère na biso Pongo Pontiac na grand frère na ye so ezaki nini mais bon comme mais you fait des choses déjà na masolo déjà vous allez m'habiter na kota na mulongo na so na kota na mulongo to babela ki donc yo peut ça test et nous ça tester donc so na kota iso na mulongo nenga na zala 30e personne et alors bazaki na méthode moya kolobake soika donc soika bazuita moi 7 3 personnes 4 5 soika miteme CP babiga tosuka tete msolo bakati maintenant na yebaka iso mobali iso na pese bambo te sika zali frère héritier watanabe boss life et yo sala ke yabinanga bossalino yo jamais yo koki ko zala muta suka boy ba okata kutu yo donc il fallait pas kutu kota kuna kata mulongo yo fallait pas habiter na yemma na mikanda na vrai na kota ma mikanda na kata entreprise CV pour bazwanga adavi ba logique non habiter tike kende la bo alongo ni ngabina bima na pas ça moi brutal ba bébé baby abi je bima na mulongo na bimi abi bossalino kota awa wana nini na libosa moto ngabite abi kota awa tiens le bananga binanga bon ça va kota deuxième personne na yo kota deuxième personne donc na koti wana mutali boso yembe komi tournanga ba guitariste bazo beta ba bande otala nga musuba ofika musuba otilo nga fait parce que ceux bazaki 6 4 ba ebenga 2 ba ebinga te so bazaki tout travaillera déjà on a payé champion vol bambo te sikazali na le reste au batikali na payé moté et au salake na koti batu manzi na bien ma nostalgie ya lelo na monye koki eske mami mana yo ya kokana na mama telezela kyo ora pela kanga bomona rangai na salaki suva shala bele bondo bat baganga bah c'est là vraiment aussi bah sentu que non na bien parce que toujours qu'à prestation à travers bango public oui public na communauté na bango du début à la fin bah tombola nga na kata no panga boss live bah tombola nga yi bakena ngati na sima moment on fait tester moto na timba zai wana te azaka kota ndo sola na connaître Tshisekedi bah na côté bah sola maintenant tonga na ke na gauche moi bah na droite au kazonga na sima nga tanga yo zonga bi bo benga nga moto ayembaki voilà yo ngait po bengela nga moto ayembaki ton pe na yo ya verrouillé ton azo koma bon na komi verrouillé bandela on nzembo yembaki na bandela ngo susu na yembi yango susu bagangi apa bilanga to yemba ngana yo sikoyo to yemba mobali na linga njonjongo nda imele oyangenga kala kola moyi ya sanza tonto ke bam bam ba mama mutu kwa semana ganga bana mapasa mba oyemba parce que moi ba timbre bozo na ebisio bato ganga mais tina zante na aventure ngo tilo na oka pasi na yo ka pasi lelo pasi na ngo ezamo mke parce que na kati ya likambo ngo na linga na zala parce que c'est un bon mec héritier wana aibi ko pesa mutu valeur mais qu'est-ce qui s'est passé mais après ça ba valeur oyo peut-être ndenge ba congolais to ba michel bazala ke so ozano na ngoto ba pesa ba valeur wana te mais et au sala ke fait na zongi c'est na yego zana orchestre na ye mais na zate raison na ebité ti lelo na yebarate ti lelo na yebarate na zalate na orchestre na kotia molendi ya kokendaka mais en tout cas ici mbaté
au sentir na bilonga batu na batu bilonga batu na orchestre ngo et au sentir que elingi na ngo yote en tout cas franchement on a passé une semaine donc c'est ça qui est belé une semaine tala rande na za boy père des enfants il faut foutre l'andako il faut vivre il faut lire au lata au vivre alors ce qui est au yo mona geza musala o bat ba déjà bazana musala yo pozoya mozo na fime batu to pe musu mwa pe ba compliquer na porte au quotidien donc nanga muto na za na moi na leki na moi ndela na ndela en chic ya classe na raisonner na mona gete na tika. Est-ce que na héritier c'est vrai que vous avez une bonne relation pendant la période où on a yaro lukayo ay ba muto ba présenter kinzembo et tout ça. Est-ce que après bon solo là? En tout cas après et à cause de temps et vois qui m'attend vraiment ébélé makasi mais après yango et au sala ke ba kenaka voyage moi Afrique du Sud nebi ke ba beta raté mais équipe moi kendaka en tout cas bon na bolingo na zaki nango pona ye parce que na za na ba bon souvenir na ye na tam qui est mais oyoyo ayambanga azala nanga kimia o atsanga isika tianga yi na ba bon attention na orchestre n'était mais quand on rekomela ye na komela vraiment que souhaiter bonne chance bon voyage. Azom c'est un peu bonjour normal bonjour. Mais à tout le monde des points nous y a les sous des points. Tout le monde est qu'on comprendre que ils essaient quand ngati. OK. Parce que moi-même je m'attendais que peut-être ils allaient me sou que non. Ah OK d'ab. Ah au moins on a des points na pour na yoka ngote. Bon je sais pas peut-être ceux qui peut-être me sou à bossa na ki même sous malobana na mkoleza ils me sou esika zalaki likamni na ndo sala. Pour bossa na otuna bon mais n'habite mais na zwa ngote o kanga na zwa izaka que bonjour. Donc ce qui est important dans mon est que oui, tu garder toujours famille, na garder toujours bola mon aïe. Mais moment où on a zani kozana orchestre wana, en tout cas na dumna qui m'a blessure. Parce que na s'attendait qu'il y ait le moko boye, donc il y a un moment na vie na longola kozala trop sûr. Na ndo yo kango trop sûr basima mitu baloba ngona moki. Mais jour na longola ngezaki mokolona parce que ezaki bon ma oyoyo pendant que nayebi que nazo ba moi na travailler awa na kati ya famille oyoyo. Quel que soit il des vision ils grand frère na ye mais na kata famille osoki moi si to mobile ya sali entreprise que na za ingénieur ou na za peut-être un sous licencié na tel kamomo bo na musala mo na tangela so ba sali musalo na canal neto yebani wana na koyi ko sala et puis na za compétent non que non ça te poka na za compétente donc c'est ça mais ce qu'on a ki ndena yimbi boné te fiyo so ngana ba tali ngai na yimi mabe na koko zalate ou na za incompétent ou na za compétent. Ba ye yo ye ba boingara to love ba mote ba stratégie ye karianga na yo ba ke ko bomba yo na lona na kale ba danger kaka pona mona yo te maya mi sonanga e sali bana na mata mananga ezo so para no kona shita lo kaya dadi na mote ma se ko pera ba pobe balinga ki mameka zo ke zo sena se présence motonga la ligne e para na zana ki médicament moto ya bokono na kozwaka kimalanga separa yo mon amour quand on se le rend on a vraiment fait héritier mon boyana en tout cas si lelo na yeba ngona dimna na kondaka wana na zama devant caméra kozanga ko beta na orchestre héritier na kondaka. Ouais parce que espoir ezalaki déjà parce que vraiment, oui. Au travail qui dure ouais. Et donc en tout cas na dimna na kondaka mais butu moko boye eleki mikolota ba 2 semaines nzama tika ba na été na yoka mana sima mutu nga awa ndina obeta boy vois moi izolo bana ngai sima na tu es capable ngai sima na tu es capable ah faut mituna yo sima na tu es capable yo nani alinga nzambe sima na yo oza capable ya kosala likambo ndina longola ikazaka wana yako lobaki natika ko se soucier natika ko kanisa na kanisa que tu passes à natika ko bomanzoto na kutalika mosusu et na koti na monde ya carrière solo olo na zana ngoti lelo et puis to bosana te quand tu me tout na travailler pena juna of big one oui c'est ça j'allais revenir donc pendant cette période ozaki à cheval entre Juna Mombafu na orchestre ya grand frère donc na bandaka ndi na orchestre grand frère héritier o bandolo ba ko fait héritier mais président Juna Mombafu ayo kozwela nga na kati ndi ko travailler nde na grand frère héritier bandolo ba orchestre héritier. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Juna a remarqué yo ntamema nga ivie Lusamba na canal ya vient na Eldorado de Claude Maitoko parole ya komara nzembo apesa bato banzembo yimta forma nga ipe
donc aka kokutanga wana mais mutami manga de vieux Lusamba aza guitariste musicien ayebani na Juna mo big one aminga bina ngai andina wagela voix na yo Juna mbafuna orchestre na ye alingi l'orchestre na linga minga za na 3 voix donc voix vieux Dilou voix Papitex voix Pépé Calé alors ils ont un petit frère Pépé Calé Ali Calé na pesi mbota imba déjà voix Pépé Calé ils ont aimé Juna amekola rosa voix vieux Dilou yemo pa boka ke Juna na ye alors azana mutaimbaka ayembaka Papitex mais azana timbre Papitex tokena oketika to komana okona nde sala ke na ko kende toketi na gitambo bando répéter na gitambo jusqu'à présent Juna mo fesika mona ngai ton na koti en tout cas franchement ton nazo kende mona loko ko mema to loko ezaki posa na otena zaki na posa na ngote mais na ngai na kende na mona na yo kana ebezali kamunini moi curiosité curiosité puis na moment elo le ngonenga ya ko kende bongo parce que na moment na otena ko sente donc na combien esprit mo donc talakaka ozotanga osala raté sikoyo leko na mona bakoko musuba babugela bazobokola bana na bango ngana moment ezaki te obokolo yo moko donc c'était ezaki mana na ngai za la question na musala fo ezala mage donc ton osala musala oyo na suka na pesa likonda pona soma miliki na somba boye po malade ko ya butu pona na yo ba malade musuba butu ya mwana donc na banda ko mibongama donc nakendaki donc bolingwana ezaki ma ko to kese su pona ko souffrir kozela ezaki te ndena koma papa eza Juna mbafta na koti ba répéter pour ça Juna mbafta nga muninga atuni le choix répéter na yo pana na matiwana komono nani ilo bana voma kafe komono nani ngai bosalino ngai bosalino nzembo ni empire yebi ngai présente tout cas ko yeba ba nzembo ya empire mobimba na yebi yango te mais nazala idée pas faire nzembo ebeta nde nzembo ni ngabi roza 2 chansons mami mais mami mobimba te yemba koto yeba bandi ba mami oyo ya ngai mwasi na ngai to yemanga naye nakobatela mami oyebi nalingi yo mingi ayo Juna si mutu moni na te atema mutu na si abi continue tinga boy continue to na komi ngana komi lokola zoba ngana komi lokola mwana Juna kati musique batu baganga batu ple batondi abi na ngavanda ndina banda mais tina vandi ona na répéter na bando répéter na ba motema nanga ezanti pona ebike musique na biso oyoyo na ndenge mikolo na otunda ndenge na zana mwana boy na suka ezala na ngoka ba 1000 francs to pesate petit kende alors na comment na stand moko boy ya kolongwa na poso wana ya kobeta musique ata ya yo orchestre no sweza na système no beta pano mais ça c'est na zwara oye ko faire vivre ngai na mwana a koti lelo le faire ba voyager bi na kima na orchestre na kima na orchestre ba la voyage be okimi voyage na kima orchestre na kimi na voyage c'est ko vivre memenga akiko lukanga sko pa Eldorado et c'est quand on a gagné travailler pas formateur na Eldorado muta formanga ayidi ka mona nga wana to mona nga te autika nga message ko milanga et alors to na yo aye kuna ayo kutanga pe na vai na nga wana d'abord que funda yo mais ba kuti yo wana bina nga mais petit yo ba logo za liboma non telega ni na bina nga yo to ki ma voyage ngabi voyage mais que ça tu no voyager le luna telle liste combo no ezali non ça na rassembla on est dans les gamna salai type leki to répéter na Eldorado type yo le kanango to bunga ngana Juna pendant 3 ans ou 4 ans OK te ko kutani su pona vanda na orchestre na ye parce que les solo il a hérité na betiango avant mais ezani mamda Juna mtebandaki ava poto revenu na orchestre hérité parce que orchestre hérité salami après orchestre Juna et botami lelo et on sala les jours mona obima na do kenengir na simana na mona jeep mo ezola ndanga so na kimia ngo pona ota simate na so na kimia mpanzi landi ngai na ta na sima boy président Juna na pe simbote bonsoir président bonsoir abio mtema bolinga ngate poane abite président lingote poane linga nga yo abina ngato linga ngate parce que so linga nga faloza nanga abite président linga yo et yo salage abina nga akiti afongoli portuaire nae abimisi lokolo abina tala lokolo atalian abomo na bi mona za bibende obukana ki bablo mabonga binanga ata soko olinga ngate yokela ta lokolo mawa no rendez-vous oyo yoko yanga na bengisi yo
bato lingaka ngai te nga juna mombafu mais yo kata ma pona lokolo do sabi senga na ndo tambola nenga na ya luka yo mais lokona ko tambola te na obimaka pona kine yo nenga na obeng nenga na bengisi yo yo sala tout tango zoya tango zo appel nanga tout tango ya rendez-vous nanga kansa ka lokolo to na oke mama wa wana auto sala accident on auto sala accident voyage nanga na kendete auto bayi wa kinanga Angola dakina Angola wanga na kotite non pe na kinde ngo pete non pe na kotite et yo sala ke abinanga na yi président abinanga on a téléphone abi wina et vous présent na téléphone abi zo numéro nanga te abi zo numéro nanga abi moi habité tika yo pesa numéro nanga po yo songa besoin numéro yo benga ngai te ngadi na obenga yo na pesa numéro azui numéro nanga ya téléphone et puis abinanga lobby tokuta na 10h mais ngam na obenga yo ngapi mna wala msona pongi effectivement on est sur le bagage mtasala gango mais or que maloba loba ki tala lokolo nanga kanisa passe lokolo nanga yoni na vande na atwa na bonga mari vraiment na tongo wana na veli pe appel na ye na yo kende pani na bandal na koti to vandi ngade bege to solo la apa tu nga poño okimaka bon na pesika ba raison moto pesa kaka po so tenter et yo sala ge tonto vandi ngade bege to solo la tout le temps de 10h à 23h. Pour répéter encore. Attends, si on a besoin de yo, on a mutayemba vraiment na orchestre. Mais na longoli pas longoli mission, on a longoli pas yem et puis ayemba comme le papitex. Ma yemba ka telo ko na fait papitex parce que nos papitex on bimbate. Quand même batembre et kokani. On a ça vraiment besoin na yo. Ah. On va na makolo na eta que papa eta que vieux. Na fandika to répéter même au tema na ngati to répéter et ça nango vraiment te on a franchement on répéter la formalité non mais non répéter la formalité car sur d'office répétoire le loba OK libela zi lobi en mona ninga tata benga malgré ma mtu auto sololi et yo senga ke tondo répéter to yo koma ba 17h na yo zo appelle mon téléphone petite sœur na ngai Hermine Kunkwa bengai alors to solu na tika to na ka téléphone ati ah bana mkonini ah to na katika téléphone maman ya otalanga tikeli nga matin et moi tu nga binanga ngabi après que to yemba to yemba ça mukolo ya bani no sa pona mwana mgia solo papa yemba loba personnam obi ke tondo yemba ka bola afeli posa nga na ibe ine ke no ko resu yemba te tondo yemba ka boye abinanga tikoze so atu na problème au jeu na téléphone les filles en tout cas mutuku teni liboso o télé ba problème na hote na oke ma lo bangote après binanga na papa na yo yebisa ngai les filles ba bengai papa abotinga petite sœur mta bengai bakanga ki depuis jeudi je pense ou vendredi sur la bonne santé si je me trompe pas alors et le dimanche lobby alinga en tout cas faut pas transférer. OK président central Makala. Oui. Ah. Avant bizela na à côté na parler. Naye na mona mifiketch at bengi bana na mona moko yaye. Na périfi moteur à chauffer jupe. Tant au vandi ba chauffer moteur a bisingai. Moi na mboka oyo. Na ata na mo minimum. Kata soki mutu alinga kata motema to soki ben to mabe mo ezali ata soki mutu amoni elongi nanga soki na sengi mpona kijuna nanga kaka tokosola tokoki koarrange ekende mwa ndenge bien ata soki na okosala te mais mpona bolingo oyo naa nango mpona yo tokomata nameka tokomata jona mafunta esenga bongo tokomata toyeba likambo yango tokoma kaka nasi ya mpasi ya lokolo ya papa bato wana otanga malamu na ye mpo mabe na ye mpe ezali oh mande en tout cas mabena ye ma oyo mesala vraiment etungisa ngana okoma wana pona na otanga bolamu na ipo batanga ka et yo tsinga keba na le colonel papa na le colonel passe to koti na jeep to keti na trepé ya Kasavubu ya sosa wana to koti tout nani dans tout nos questions te tu n'as pas tout nani ouais dans question mukeba obi ke to koti ka boy age etala papa na ngabo camarade na ye OK camarade na ye vraiment donc camarade na ye kuto lo banangelo mo bo abalo ba vérité lo banangelo mo binanga moni père na yo to wela na ye mwasi donc papa yanga o bakangi camarade ya juna mbafu ba kolne po juna mafava na nyangara
na ngir biso to vana bondo donc Juno Mbafu à l'époque azo vana na Niangara na Seboye Ferrego le padre azo vana na Niangara ya côté ya Sayo biso na bondo. OK. Donc ba yebana ki vraiment et tanga koti esena ko sala wana asala ko sala wana na présence na ye admisaki wa ko bimisa comme mbongo asola ninga ko sola ba mi ko résoudre problème ngo ezali problème ka ya boma moto mamuka ya mbongo kaka ya mutu patati patata to kanga mo mke wana e yo singa ke ye mutafutaki mais abenga shimino abida ngai omondi balobi montana o yo na bafingi wana montano balobi bafingi wana na opesa na randamu ndamu yo mfo bimisa OK azoni so abida ngai bwani kolinga te na vie likambo nyonso ya vie moto sayela yo au moins que nzambe mutatinda mais mingi il faut ya yo moko ezala participer na kati ya likambo jour ya sala likambo wana na parent na papa oyo ngai eza jour o na komaki na goût ya kolinga orchestre ya juna pe ya kosayela ya musala o ndenge na lingaki na sala héritier na oyo asayela ki ngai na mekoyeba na ngai te na niveau atela ki ngai na niveau azalaki na nga et juna obayi peke lokola ce qui nous c'est l'héritier ça quand c'est un orchestre naïe némo peut présenter juna mafu jour donc na butuka ya wana o babi ke bo ça va boya lobby papa no ma lobby na nemo tabomiango na bati na famille wana et puis na niveau ba konzi et puis na présence naie na RK wana ni na komoninga juna na linge mingi koleka na zongi si makanisi ya kolobake même mwana o yanga na lugela lipa c'est na orchestre juna na kozwa lipa te pona kolesa ye en tout cas na ndimi na souffrir na orchestre juna Mbafu nena banda imagine toi na empire bakuba bande salama na ano et salama tina 2014 o nga na koto orchestre juna Mbafu ya président juna Mbafu combien de chansons o yo kanga et puis interpréter ba voix lead ya Papitex donc faut vraiment mutuna yoko ou mettre en place en jeu donc na zoki mana tiki nyonso na bomi tout na kati na nga na tiki donc to répéter nga na président juna Mbafu chaque jour nzambe a ça de 10h à 0h s'il vous plaît de 10h à 0h non stop chaque jour akotsoka banzembo putain akotsoka banzembo bongo ezate bo pemi hein nzamba sala kasi likolo na ye ebiki mbangu ton likone ye kobika mbangu mbamo répétition donc chaque kotinga nzembo na ndaku na répétition mama fona likana na devant batu na yemba yango tala degré na ebara nzembo liboso kotsa ngai ezalaka ivetubi parce que na na voix Papitex nde bat baloba ou peut-être héritier mais moto avana na moto relaxo ba technique o nini vie wana akotanga ba technique vraiment likambo na yo na ibakate na banga kai loko nini ipote na ebisa yo okomisanga papier ngobe soki na moni yo nzoto nangelenga ka vetibi lelo na kokanga motema na ebisa yo motema monga moponi yo luzolo motema moponaki yo ya solo vetibi na ebisi yo tango na komo yembango na ebate pourquoi Dieu m'a panza orchestre na ebate pourquoi quand on a poto na ba raison na ye est-ce que ma bé siko on a kozwa na kati ya nzoto na ngai kolobake est-ce que ma bé azaki na bolamu na ye mutu azanga pe ma bete po na ye apona lobaka bolamu mutu te avant ça biso ke okende poto tant veso ke poto abia umela te na bosani te so na zongi sima tant na koto ke sa présent juna Mbafu ba oloba na batu ya orchestre ona yo kuta na batali banda ba oloba yo ko soka za juna Mbafu ya kenda pota sundola ba musicien da sabi so azana bino azana no so ke poto sundola orchestre ke se panzani tim ko la ozonga baloba na ngango plusieurs fois et na moni yango alors jour azo que les paroles en ya qui sont devant tout ça la réunion paroles en ya qui ngana matoi alors maintenant yo ça la keti alobia ou menate mais banda akenda Jésus revient bientôt yesu tatika ta bible to tanga ata makomine ya rozele ya kolobake nazoya omoni loko ipesa sini boy maladie boy goya bana ba hôtel na bakolo tanga suke ko maboy bana ba koloba langue mais à présent Dieu n'omba fata sini mo ezate sini ezate et alors pas sinanga ezani pona kolobake pourquoi ba sala bongo poto pourquoi sala ki bongo onga na mona mabe a gérer bato baza ba responsable na kati orchestre na ye
bato mosusu bafutelaka ndako baza na 4 enfants 5 enfants bavivre na 4 entreprises na yo oyo ozwaki bango bosala mosala mais na ntango okangi yango sans koloba bato na bavivre comment bana bango baotanga baklasse comment baofutela bandako na bango comment obengaka te olobaka te osalaka sini moko te eloko te et alors namonaki na kati na bato ndenge bakanisaki biso toza bazoba ndenge bato mosusu nabi te ye ndenge bato bakanisaka ke bamise baza bazoba ndenge nazala moto amayele epami bazoba nde yango na oloba makambo oyo mais na kati na ye aza papa moko malamu ayebi koencadre mais abongisa côté ya mabe et puis abosana te aza chancé pourquoi il va na poto quelle que soit la raison yango onga na yebi te mais soki avant na ba raison na ye parce que ya koki na ye mais biso tokoki te fallait signer biso allo bosali non luka déjà orchestre non la panzi orchestre na luka orchestre na yo allo intel ali kale luka orchestre non pour na panzi orchestre na ngai mais yo oloba te tilo lopa loba pété c'est que tu vas vivre na magie tu vas lier na magie mon ngob na magie. Donc si je comprends très bien, si le lot bana bokabana juna mombafo, ata appel aux oité. Ah tika. Ah non. Tu sais, la question on a ozonga, si on a bossé les sanga na ozonga na zonga sima. Na zaki le seul artiste et musicien ou na zaki chef de l'orchestre. Maintenant ça la makambo non mona makambo o ba chef e ba mona. Donc ça veut dire est-ce que ba ça liste voyage na za. Na mona na okete na okende. Et si à présent juna mbafo qui nous a contrat na brasserie quelconque au tondo beta à l'époque. Nga fona zalawana. Mais je n'ai pas problème mo boye à distance. Na benga na téléphone. O na mona na ndimate. O benga nani? Peut-être je n'ai pas na benga na benga peut-être je n'ai pas foot. Na benga ye. Et puis l'assurance mo ya makasi. Est-ce que na remona que non seulement moto mais biso bato to aka bato. Mais quand même faut tout ça la fort. Yoringa rotalaka likamunini oyo muto za ngona ye si lelo alors tana ko kota na monde ya kozana gu ya kosala carrière solo na ko mona ke so misulanga ezaka ke pona souci point na beti na orchestre héritier atana bete no za distrait so misulanga ezaka pona ko kanisa juna mumbafu na ona kanisa kina zwa to na ndinga sali biso boya tundoli biso na ko mona ke no za distrait na ko boma nyonso. Donner présent John Mumbafuma na zo madon appel na ye WhatsApp Facebook ni surtout na kanga o maliboke na kanga masache na singa na tsape men o bloqué ko na fungola o bloqué hein o bloqué to benga na ate OK to benga na ate na benga kete pa benga ngaite po bande pe o benga pete ça dit chemin on a leki ya koloba o to leki na tsabiso to en général le lo que ça John Mumbafuma mi fait partout ba panzan ba ke par-ci par là. Bazana ba orchestre surtout mawawana fo ezala mais soki lelo oyo na bolamu na ye à travers musala na ngai o na yebaki soki na mata avion za pona ye parce que tout tamboli partout dans le monde en Afrique disons atabusinga vraiment et puis le mois motu na koloba biso ba congolais mingi to tika na koloba ke batu basila parce que na misu nga o na mona artiste le rôle papa Redi Amisi, maman Biliabel, Juna Mumbafu. Et ils ont peut-être papa Bozi un grand-père. Tu voyages trop na bango. Papa Nangaï. Ce qui, au bini di bande mboka, na ba artiste wana, plein au basalara, on dit maté. Tel que Juna Mumbafu sera bini di bande mboka. Ngamou na yeba ango ton ke premier voyage nangaï, ya Angola. Na yeba ango na va na chambre, na hôtel. Bayo la msato ke sa carnaval. Ah au Bouddha na de volango masiko na Bouddha na kati na da mission ko ni na lobe na kati na Bouddha ngabi ah la carnaval isu carnaval pona Juna Mumbafu ah na wala na biso na nzela na loba mabongo na kati ya motema muta yo kati ngamo na motema na bisango lelo ah ngola na biso mais tellement aux ali simple travailleur mon kondi moi les gars papa tellement to kene carnaval. Mon cher, quand tu bima libanda pour na carnaval, 100 jours na Mumbafu big one. Moko ya kosakana te. Poussière talangola sur les ana poussière. Poussière ya kosakate nzele mona na te. Batu baleke bele. Batu baleke bele. Ngamo na bi on a fifé na bombi on a mutema. Na teka
Mais il faut valider à changer façon mode de vivre dans artiste et musicien. Et ça va bien. Il faut baser dans mes thèmes. Ndenge ba edikara bana bango, li balinga bana bango bazala batanga na ba école danger bazala bien, bazala kitoko. Ba kanza pe bana ba travailler na bango bazala pe bongo. Parce que ndetso na mona pa président na mafatuka ti lelo na na pota nango vraiment mbeli nango telemanga boye. Dossier ka ba bendika na kofi. Pi makele epumbwe. Dossier ka ba bendika na makele epumbwe. Alors nazala na bango ma vrai aza papa na ngai. Nazana bola monaye ebele mais nazala na pasi naye. Na satanda te donc na satanda te ke yem ta ko sala bongo. Parce que aza intelligent et puis a raisonnera musika. Mais c'est vrai bisa déjà que ça l'a déjà bon. Na ebisa nga bongo mais na ndime karaté. Na ebeke muta sala tia changer. Mais na moni ngo nga moko. Ya mbalo ko délégué ba voyage nyonso to kena na vie na yo atika bato ba betelanga. Si mo ko lazo kende il y avait des personnes, il y avait des musiciens ba lo bananga ike. Na réunion ba musiciens. Les gars, qui ont biso kabo. À quel est libella? Et là, on a mon yango sans suite. Sans suite, mais quand même, je sais qu'il va vivre bien. Parce que moi, quand on a bango, ils ont un bisoté. Et alors, les lots, ceux qui m'ont dit azaki compétent, azaki na capacité, azaki na niveau té. Et rolo, bah peut-être bongo. Il s'en a moutouana, batouana, ou il y a géré un orchestre. Ils vont vivre en délire. Ndenge baliani ba mélanine ba bokola bana ba ondenge nini bazata na maona tango bato ba nga basala bato mabe conseil na bato nyonso même na ngai moko tango ngo sala mutu mabe fo banzaka butu ekokoma okolala mutala musamuteza nzambe mutu faye ba makambo wana mutu faye ba makambo wana ezala moi bien donc c'est ça na côté na monde carrière solo non ça carrière solo pas mal ça marche na pasi na bisengo na ndima na lobaka na déterminer na sala yango jusqu'à ce que Nzamba a comme ça comme ça. Ce qu'on a molimo un jour que na yeba na ngate. Alhamdulillah que Dieu soit loué. Ce pas un jour au sala que na yeba na. Non ngani me innocent lorza innocent azalelo. Na ndime fallait aux ala oza fallelo. Parce que moi je vécu dans mes jours au monde que lelo ndenge fallait pour pas tanga sala au ça yemo zone di maté yemoko. Na mona pe nazala. Donc ba ça belé. Mais mutu fa banga lobby à mutu. Ce qui est important dans la vie. Banga lobby à mutu. Tu sais les longs pour ça une émission au benga avant next heure na la muki. Pour nous respecter quand rendez-vous na yo. Ba tu na une question té na moni on du matin. Non, ouais. Ça va répondre. Il y a 4h du matin. OK. Tant moule baninga denga na la muki. Parce que na un rendez-vous mo fait na kende, il y a frère na ngai moko dino soki mais ça fait un condoléance encore oyo akufela ki mama bokilo na ye. Et bien, il faut que wana la kémor mbango tant bon qui des cimetières na zone pour la faire une émission. Donc, na zo banga lobby na yo na éviter lobby aux alanani. Tout ce qu'on a bon souvenir. Oye ko zala lobby. Ce n'est pas que malam to zala ki malamu. Ba bon souvenir wana et ngonde sala ki yo na pa na yo na sengoli pa to musala. O yambanga avec plaisir. Donc, gardez bah, bon souvenir, comme toujours. Bah, bon souvenir, un grand merci à tous ceux qui nous suivent. Je dis un grand merci à Bruno Tonene depuis les États-Unis et Christelle Lozolo depuis Toulouse. Un grand merci à Roger Likombe depuis Genève. Un grand merci à tous ces gens-là qui continuent à nous faire plaisir, qui continuent toujours à nous suivre. Au fait, Borsalino, moi, petite question, mon robot, Big One. Delta Force Internationale. Vrai combo ya orchestre Juna Mumba côté Bozala qui examen pour moi bilinga ah et a question mo bien combo ya Delta Force et utagina pas présent Pepe Kale ba pio na ngwa makasi ndinga na yebele zaki président Juna Mumba na président Godé Lofombo alors personnam papa Pepe Kale tanga tiki biso kufi ba bazaki charge orchestre wana Delta Fox et zaki Juna Mumba na Lofombo ba gens ba mbele na maboko tant que vous avez maboko et ça les bango balé ba yokani pété ba panzani président Godé Lofombo na Delta Fox président du nom fait akepe na Delta Fox alors et maintenant on peut faire moi confusion tant que yo mona président du nom fait affaire ce différence il y a une combo na ye big one tant sali beta mama maboko pra a caméra tant que yo sala yango azuka combo ni on big one ayo longwana tikele ne président Godé Lofombo Delta Fox pour toi va tenir Delta Fox a tenir Delta Fox international
Il y a Godé le Fombo qui Delta Force simple. Ayo mon arrêté. Na Delta Force international, na Delta Force article on Godé le Fombo, président Godé le Fombo, il y a Tinesco Big One international. OK, ça Big One international. Ah mais maman ba relation non ça va. Franchement, on a TV Potanaga. En tout cas, d'être dans l'émission l'autre fois, il y a président Godé le Fombo. Alors, la vérité, on a évité. Côté monsieur président du on a payé. Ça veut dire que sur le monde, on est dans le monde là, on a total, on a fanatique au Barotala, Bazota l'émission là. En tout cas, on dirait, bazana mo le mot Potanaga. Mais, na quand moi quelque chose grave. Surtout côté na événement PP calé. Oh, mon collègue, kufa toke tigele flair, toke bongisa, nengezalaka toujours. Na mona se tango juno mafazana na Kinshasa. Godé le font pas dans la Kinshasa. C'est de kutani, ba kutana. Bon, je sais pas sur la hypocrisie là, en tout cas, je sais pas. Mais c'est peut-être comme na poko pe moi soirée moko boeto beta moi empire ndezala kaka. Oh. Mais tant ba so là, maintenant on entend na ba télévision, na ba émission moto koto bon. Bazara mikolo hein. Ba mambosa. Ba mambosa. Mais Borsalino lelo juna mombafu. Aza na poto yo le lot botikali awa bino moko ça se passe comment par exemple vie carrière solo na yo ezole kandeni carrière solo na ngai bonne question ezole kapasi mingi c'est pas facile sans producteur sans sponsor donc nous surtout etindikara produit artiste exact donc yo na nzambe na quand ngana nzambe aussi ma mitema de ba otala nga ba boss na sécurité sociale ba nezi makengo femme capable ba keli tombo soutien na yopé donc ce ba talinga mutama wakandi na oloba na kaka boy au moins na chaîne pesi numéro nanga plus 243 89 54 85 245 plus 243 89 54 85 245 au moins na benginga ah papa na ko na studio hein ndati notamment ya romela ndati tanga na ngani omo na sala ba œuvre moi moko na saki liboso alliance maintenant ce qu'on a tout ça la seconde et nous vivons mais eza facilité ozwa mbongo ya ndaku na yo ozwa mbongo bana na yo okangi bango nzala ozo tiango na musala pour pesa ka musique o eza naturel bio sans bêtise ya kolongola musique on mona mikolo ezo ya mikolo lelo nandi nani lelo okomatanga kotisa bimisa na nani petina nga nani gazwe nani abimisielo moboye nani sokalo ba nini nakota tanga zemi na lembi pa na biso ba musique wana nyonso to wana ngasko na besoin ko na longola ngo yango na jusqu'au mbongo na ngai oyo ba okabelanga ya pasi olena lia olena bongisa bana na ngai ndako nanga na kabona katika na tenda mu na ndako na tena musique ne aka na musique nanga o eza succès te wana eza ngata mutu moto azango yo kangote ayo kango pour laver cerveau na bango ya kolongo na musique parce que fitir le beza la bien donc mais c'est pas facile bah dans l'émission on a besoin de producteurs on a besoin de soutien à bateau on a besoin de makambo oyo parce que musique on a zanango ya osangisa bateau il y a éducation il y a malamu ya kitoko malgré ba rumba mais et va la valoriser et la musique est mabe souci nanga yango moi lo mo baté madanga yanga moko ata yo mo ça madanga clang na bondelio mingi obonoko yoka onimina kufa bongo ya kolelanga na matanga nanga koyate pono kite na kolamuka na kwebisa na batoke yonde moto bominga bembe nanga komeka kotia na makolo te ye nezino kite na kolamuka na ngai na yebisa na batoke yonde mobominde bominga na bolingo na yo mon bébé mon amour ma blessure d'amour na ba choc d'amour on a ce qu'on va produire nanga donc ça veut dire moto mona bondeli mutu tamulai aboyi koyoka yalika kufa pona matanga na ya ala ta chemise ya kitoko lokwa ya yo chaussure bien lokwa ya yo ala sa beauté na ye azwa $20 $50 $100 tina mpanzi aye ko bakisa basi likolo ya basi na matanga na kaka ya yo mtabomi yo wana et puis ça système ni soki bon poka elongo mikolo kale zaki soki matanga ba olela ngondeti awa ya ovana matanga taki vani na bar matika message ke na kedaki matanga lobi kolinga amona na sombela ngo poudre bien chemise ya kitoko ya sika même tabomi yo nga lobi ba blessure nyonso ko kopesanga na matanga na nga koyate mais surtout otie teti oyebi ke mo ya kei lokola pouvoir eza na parole
yebe yango ke nga na matanga na ngai na kolamuka pona misa batu ke yunde moto bomi ngai ba lapido ba ni ba osala na yo ba lapido ba ni ba osala na yo est-ce que au conseil de monsieur lo mo wata ya Papitex parce que au sali quand même ba tan belé au travail ouais ils ont été belé na yembe liboso effectivement ki eskona loko la bayaka kolele nanga na salisaka soki na salisi bango babimisi mino awa na bela kimalade makomi kotongo ngai balobi kutunga na konsonga yebembe na kati ya mboka mama on a rigoteka musu ezalaka napesi yo motema napesi yo mabanzo nga papi naza kolela yo butu na moi sheri gigi Cynthia nakomeka nzoto mama na makama nyonso me nabungisi nzoto na ngai nayebi te sheri epai ozali nalukiluki nzoto na ngai eza wapi nayebi te juna soki eza epai na yo mimisango lisumu te mopepa zanga ndako kasi epemaka ata mwa moke Cynthia Cynthia okomi mwana mabe boye mpona nini mama osalinga boye juna ye juna mobafuna kokoma ye loko pamba soki yo mama yo salinga boye nazali solo na pasi mpona nini moke nga nakomi boye mokili nzoka nde boye mumbafu ju nzoka nde boye nzoka nde boye nzoka nde boye yoka esuka solo nandimaki te merci. Merci beaucoup, Borsalino. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes déjà en train de chuter pour l'émission d'aujourd'hui. Hervé Borsalino, un mot de la fin. Mot de la fin, il y a Michel Mouroualelo. Oui. Nakolobakaka, batu batsanga maboko, basoutenir ngai, batindikanga vraiment. Na numéro na pesaki. Totindika musique est normal, naturel, bien sans bêtises et que de l'avant. Parce que l'obi na biso est bano tozobota. Atoki misi mwana na yo na Singapour, na France, na États-Unis, musique est à sa frontière. Surtout ça on croise toujours musique est ma B. Tu ben OK et Rolanda ta bano bakima musique ya mboka na biso ya Congo. Alors toi que la ta Congo na biso oyoyo. Facha zu ya pasi mawa. Azolinga changer yango. Alors et bandara na musique parce que musique le deux na Fox. Musique na parole ya Nzambe za na Fox. Parce que bloc de dominer mon kilezo bon ça mon kileza. Ba ecclesia balingomba makambo ya Nzambe soko sala ngo bien ça va. Soko sala ngo mabe zo bebisa. Na musique soko sala ngo malamu zo bon soko sala ngo mabe tozo bebisa. Ndé ngwana quand même na ngai na bande ko mususu batsa biso maboye ke de l'avant parce que na ngamo na ko rater producteur azate manager azate sponsor azate. Na sala Emmanuel Veza na chaîne YouTube na Hervé Borsalino TV ba s'abonner ba partager ba tala ba tiango ke de l'avant pour revivre na simana on a bimisaki et puis na robosa na te oui ko pesa bambote na bato bazanga rater ko sunga ngai na pesi ya wili musheni code ya mboka na yebi ete na mona ete na yoka na pesi ka mbote ya wili musheni code ya mboka wa sunga bato boss Eric Mandala na pesi bambote boko talikambo yo boss Abeda Show na yoka kaka ce beau l'émission beaucoup talikambo yo boti ndikangai que de l'avant et boss en sécurité sociale moté ma maman Olga dit tout à l'heure et puis Nezi Makengo na bo santé na pesi bambote Nezi Makengo Brice Ngolou patron le na kata Angola Kelly Itombo na kata Belgique Vanessa Ness Beni Kunku na mata di femme sociale Céleste Kunku na pesi mbote Rigen Chula na bo santé ko pesi mbote na Abraham Luzolo Malongi Viereki Maïka bato na tangi wana de bato batika ngai te boko tana mulongo pe bato basunga ngai parce que na ko robinisa nyonso tu ezakati na ngai moto to la mission oyoyo est-ce que na lobi mabe bolimbisanga ezaka vérité est-ce que pe na lobi malamu l'encouragement na bino et monana maloba bino ya malamu
ata soko pe finga ote mais maloba no ka maloba déjà chance et refongola nga porte mosusu en tout cas. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes en train de chuter à l'instant même. Je dis un grand merci à celui qui est derrière la caméra, Imak Makengo. Un grand merci à Capriski Lokwa, un grand merci à Nel Kabafossette et celui que j'appelle la colonne vertébrale de Congo Mokili Télévision, Adoyoué. Un grand merci. Et surtout, sans oublier toutes les personnes qui continuent de nous faire confiance. Et un grand merci, en tout cas, Sim Cécile. Et là, je vous dis au revoir et surtout, Choukrani. Plusieurs projets de développement sont à l'actif du député national élu de la ville de Bukavu, Didier Okito Lutundula, pour cette année 2020. Proche de ses électeurs, le vice-ministre de l'économie nationale a porté sa contribution dans plusieurs domaines de la vie. Dans le domaine de la santé, alors que le monde fait face à la pandémie à Covid-19, Didier Okito, à travers la fondation DOL, a procédé à la distribution de 15 000 cache-nez aux habitants de la ville de Bukavu pour leur permettre de se protéger contre le coronavirus. Il a également organisé plusieurs séances de sensibilisation contre cette pandémie. Des outils aratoires ont été distribués aux habitants dans le 56 avenue et des séances d'évacuation des déchets ont été organisées dans différents marchés de Bukavu. Dans le domaine social, la fondation Didier Okito a apporté son assistance aux victimes de plusieurs cas d'incendie enregistrés dans la ville de Bukavu. Ces de Nyamugo et de Founou n'ont pas été oubliés. Au chapitre des infrastructures, les ponts Wecha reliant la commune de Bagira à celle de Kadutu a été construit. À cela s'ajoute le pont Rukumbuka reliant Igoki à Nyamiera, le pont reliant l'avenue Tchaï et l'avenue Igoki, ainsi que les ponts reliant les camps Bien-Aimé à Essence Major Vangou. L'escalier de l'avenue de l'hôpital général a été également construit. Didier Okito a également apporté sa contribution dans la lutte contre l'insécurité à Bukavu avec l'installation de projecteurs solaires dans plusieurs coins de Moungu et de Nyamugo, quartier théâtre de l'insécurité, pour permettre à la population d'avoir accès à l'eau potable. Le vice-ministre de l'économie nationale et patron de la fondation Okito a également construit des bornes fontaines à Kalingira, dans la commune de Bagira. La belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Didier Okito a apporté une fois de plus sa pierre dans le développement de la province du Sud Kivu.